Oh bozo luka. TV zo bomba bino bogoyoka. Ozana avocat? Voilà, merci beaucoup. Ozana avocat? Avant de ko Moko wana na chaîne Moko na kin ba chaîne locale. Alexa Davina wana na TV, alo ba mabe pour na Ferre. Oui, Ferre ça bien. Té. Na ba pesa ndo conseil té. Pour lia yo. Oh. N'est-ce pas réunion na mukuse. Bo luka, bo sa be mission na sujet très précis. Ferre za makila venewera la na malama venewera. Oui que Joanna soit des amisaki mo banzo so mibali boya simbi pona mbasa poto ba balinga e boy. Alexa moi na TV mineur. Bayokana finga Ferre. Basoyena père Naye a libéré $200 na zalaki présent. Maintenant la côté makambo pona zalaki présent. Et ça sens c'était donc yem de créer makambo tout Joanna. Na kota ko peut-être fulaye. Davina ndazana Azui detanga za Davina matonge peut-être chez Venaye na Bova. Ferre Gola chair de poule a foutre kambongo Davina tilelo. Et bon est-ce que ce qui Ferre Gola na mwani matata ezali est-ce que zali kambu ya ba chroniqueur? Davina na papa ne baza bien. Et puis si nenga présenter on a baki mbongo ya papa na ye. Mbongo ya papa na ye. Mbongo ya papa na c'est l'examen d'état wana. Ezala ngo matata te, eza ye mwana za besoin va na famille ya maman na ye. Peut pas comprendre ko na te, comprendre te. Comment check TV. Ya sibo mutombo. Comment check TV. Ya sibo mutombo. Salut très chers amis, fidèles et bandero nyonso bolanda biso à travers le monde. C'est bel et bien moi votre humble serviteur Jerry Kobetox 207 de la presse, votre humble serviteur. Nena bisa rabino ka ke bo s'abonner na chaîne Nabino Congo Check TV. Oyo essaye la rabino musala na ebisa rabino à chaque fois soki bo zui vidéo na WhatsApp na Facebook, bo partager ko bombela muninga basangote Gérard lobaki nini, Gérard salaki nini. Pesa muninga za l'informer et ko sala bien. Merci beaucoup na boss nanga Sibu Mutombo. Wa machi wa mume nu wa kwetu na peso bambote bele en direct de kina biso boss na biso ya ko mona pena ya wa inane azaka na biso wa zalo ko ba boss mususu te ata mo insert ko ya kishasa zakate bato basaka na site no ba mona kote bo mona na rana ba WhatsApp na ba Facebook. Merci beaucoup na base na nga ya IDPS na Londres président Chibaba Benda Koko Panga Sudi Bikule bref Franki Frank a Pombenza Firenze na peso bambote bele lelo to zana ndeko nanga vraiment to bengani aza très fâché par rapport à makambo ezoleka na internet oyo to bandaka ngo kala na bayana biso Didier Masuki to kutaka bango internet to bandaka ngo kala na ba Kongo mikili internet to bandaka ngo kala mais lelo internet ekomi balobi ekomi na buzoba mwana ya Ferre Gola azui diplôme d'état Davina mais il faut mona ba chroniqueur ndenge bazui ngo ba lambi ngo ba pakola ngo manteka bakomi ko sala ngo ba propagande moko ya mabeke Ferre Gola négligeaka mwana lelo mwana azui diplôme d'état boye na boye bandeko na biso ba chroniqueur nde bazo sala makambo lokwa tozana ndeko na biso ye pa baka sala maya koloba nga musana ngeza ka kozela bino information yanga ndeko boni Bien géré Kobetox. Kimi ezali makasi mais yo bungi na média makasi c'est comme si mikolo yo voyage ou beni te dans tourner blog mo bo ifaki intervention dans les bandes des ala nazana na Brazil fena ko da Côte d'Ivoire na raté mais na zongi nan nazana besoin na tourner na Gou biloko mo bo mikeka na pesi boko mo reveka ba Gou ndeni oh mais azamu ndanga to kutana na grand hôtel ata ba yakini toza ba contact bengana pour nga tourner le mo awa na d'autres sur l'accès lingala nga yanké na ça ce Gou lingala film qui n'est pas là bon parce que tout n'a pas fait passer intervention des ala kaka mais nazana Brazil ce que nazongi kin d'ici jamais dans un tout le monde ça pepele. Voilà, alors tu as un dossier Davina a eu diplôme d'état vraiment oh comme une internet nengo bisinga geringa za besoin na loba yo et ça yo bien par rapport à oh bande kono ba chroniqueur ba sali Jerry Kobetox ya liboso selinga bien makasta ka moi faire examen d'état ta moi na faire artiste mboko azu examen d'état voilà biso ba manu photo CP là mais ami baleza soni on m'a dit soko zangile ko tela chaîne na yo vanda ba Chronifuati ndeko na fabriquer za yemba donc j'ai vie privée bato ya Mwana Ferre na Ferre ozo exposer na YouTube eza bien te bazangi nde si genre lobela la TV voilà baza si genre lobela te ndeko na ngai baza si genre lobela te et tout chaque yo ndenge bazolo ba ke lelo Davina Azui diplôme d'état on a salué maman nepe depuis Angola Olga Olga voilà oh bazolo ba ke faire négligeaka kaye lelo azui diplôme monte ke za soni nde par rapport yango bango bazolo ba wana avant de ko Moko wana na chaîne Moko na kin ba chaîne locale Alexa Davina wana na TV
alo ba mabe pour na Ferre oui Ferre ça bien Ferre ça makila vene wera la na malama vene wera oui que Joanna soit des amisaki mo banzo so mbali boya simbi pour na basa poto ba balinga boy Alexa Mwana na TV mineur ba yo kana finga Ferre et ça sens dans yem da créer makambo tu Joanna na kota ko peut-être fula e Davina ndazana Azui detanga za Davina matonge peut-être que chez vene na Bova parce que na père Naye a libéré $200 na zaki présent maintenant côté makambo pour na zaki présent na côté makambo na tourner bleu sur YouTube na Bova na lingwa na petit Naye ya manu était petit to ebani na petite petit côté mina 200 ka benga moi 10 ouais ça va les ondes ya bato Davina na papa ne baza bien et puis si nga présenter on a baki mbongo ya papa na ye mbongo papa na c'est l'examen d'état wana Ferre Gola chair de poule a foutre mbongo ya Davina ti lelo et bon est-ce que ce qui Ferre Gola na mwani matata ezali est-ce que zali kambu ya ba chroniqueur ezala ngo matata te eza ye mwana za besoin na famille ya mama na ye peut pas comprendre ko la te comprendre te Davina za besoin na famille ya mama na ye pour faire ça moi simsusu bana basi to ba caprice ezalaka et comme un jour Mwana mama soit a manqué maman soit maman koseli moi et ka nezala kati mwana message mi na famille mama na ye c'est ça ce que ba Chronifuati na bino yo ba ko mi ko ba gido Ferre ja mwana te Ferre sundola mwana c'est faux et archi faux donc a contribuer bien quand même na nchiki na ye ya na peso devoir à domicile na ko benga acoustique sur la TV chef biso ya fabricage to zakine jour bana bazo examiner la matonge to vai na ye na Davina na ba master na bango ta petsa ka benga fola tanga zo descend mais na poko na discuter na matonge nga pelé Kazabia Davina za bien na tata na ye bati ka ba omoni surtout ba ya basinani petsa nani eza terme ndumba moi sinani ba mi sato ba ndumbo yo wana banani wana biso ato ba komba zo kimanga idoro na message ba komba ba rote ba luka tina émission de sa émission na parler yo journaliste ba gonda miki na parler mutu heureusement biso ba to bala va siko bato basala ka bongo ezaka basaka na problème na ba musicien leti Ferre basaka na problème na ye ou be ezaka ka ba base ne bazoluka ba créer na internet ba base zo ba nga na bio lelo te na monde de théâtre na bio otanga mambo ya journalisme role ka na TV na kin o sala voilà to kotanga chaîne om nene za ba BDR10 so sala makasi mais bango baza bato moko baza ba fan na bato ba théâtre ba ele ko sa ki journalisme ezala ngo na mukanda te na internet pas internet ba kotola mukanda te no kaka sentiment kaka mais faut ça la pe mayele te eza mingi lingalati basa émission internet na français mais attends la lingala mais quand même lingala on peut foyer ba koloba te la forma bango te eza mingi bandeko ba cameraman na pesi mbo dans sima caméra na biso bango nde basunga bango moniteur de cette émission il faut ça la boye basa ba papier oh donc ba cameraman nde ba forma bango tala kasi ko cameraman na forma oh putain ma mère ba momia bebe ko te secret ba ninga boye mingi bazana le bakimba TV ba na internet papa eloko ezate siko to mona ki mona babi ndombe o to pesi pe félicitations ya babi moi n'est pas eu diplôme to mona bana artiste bazo diplôme d'état yanga pe ane wazo sala di Aisha Bampeledi depuis Brazzaville j'étais sali voilà donc la force de ma jeunesse donc yepé ane wazo présenter ce bac petit azo bac à borango donc ezaka ya biso pe tozo na otanga kombote aboyi bata poto balinga mwana mama pasteur otali mwana taille otali mama pasteur taille tala mama na mwana mais na otaka kombote yawo bato ba allo te na otaka kombote mwana mama pasteur mais na otaka kombote auti kozo ya 67%. Voilà siko ya babi ndo mazwaki basala ngo problème te ya Ferre Gola yo kozala likanisi no ko yebisa ba journaliste lelo lem so pe conseil no ko apporter bango quelque chose aux appels multimédia te na ba pesa ndo conseil te pour olia yo oh nesi ba réunion na mukuse bo luka bo sa be mission na sujet très précis so za sujet te ko créer bezité so babi ndo me ndenga mabete ndeko na PCMbo de skazali te mazana succès te oyi ba lobeli tout ça clair na fini babi ndo mete babi ndo bamile azana ba série ko atomba likona babi azaki danger mais siko na ndeba se ba mouvement na bango babi ndo bazama na mouvement makasti tout ça vérité oyi ba lobeli moi na babi ndo babi ata komone peut-être yepela misusu po subse bimaka te ka négliger ka yango ba lobeli yango te mais baba malibaka na manga hôtel de yaya yo so mona makale zanga moto mingi bima voilà ils ont ça la plaisir mingi na ba oya ngai balingaka ngai Jerry Kobetox Francis bango munu ba cher comme so bango beta na ko beta bango po makanga pe quelque part mona ba boîte to boîte wana na ko beta bango donc moi comme bela manga ko bunda ngaza muta Ferre te ngaza muta yangia ma wera son molinga ande la bonne musique na linga la bonne musique Fabrigas c'est mon frère Watanabe c'est mon frère
Ferre, c'est mon frère. Fali donc muto ça mon malonga to linga bango. To pousser wa musicien pour grand frère azana combo pemé na ba musicien ou bien. Wane le bio. Te kasi yango to solo bakato solo la kama. Wane le bio moi c'est Emmanuel l'autre m'a dit parti le kako bomona. Sarkozy le quoi ça pas Nzambe David le tete jusqu'à bona wa za vina bango. Mais baza ba grand frère na yo. Kasi foto lo bango. Wana vina bango. Bambongo la bango vina bango na bibo ngai il faut na beta bango. Po bango bazo ça les a bien té. Siko ndenge ozotalela ozomonela makambo po to chité to kompe na bokonza siko ya état de droit ozoloba fatini leti ba journaliste a bongo o Azui ka information pour salir ndeko Naye Ferre Gola pour faire Gola za frère na biso aza artiste na biso et moi comme ça biso au mona gabonais moi zotuna bi mais vous êtes comment artiste mboka na bino fali pour pas faire Gola bo finga ka bango bozo publier bango ba photo mabe bozo loba bango ma bien te. Ok, Arafat, DJ Arafat, il y a Côte d'Ivoire, non, on a été mutafingue na Facebook. Personne n'a moins likanisi na yo, na peut-être la autorité ba Rolanda. Lelo leti bata bongo de basali li kamba Davina na, bazo mériter prison be sanction mo be, basala sous émission te. Là na bande se faire ça bien. Mutu wana so liza garçon wana alikana chaîne mo akina kwa. Mais ça sala nekala, o basali lelo ba na bande na ye. Yem da bande mamono, ndinga alexaka mo na faire na TV. So nga faire la porter non plainte. Ba kangina nuye ba internet soko bato babosana moi c'est internet ozana image na bango ozuka image na kopiango mema bango comme on internet mo ka te image ne wana kaka si YouTube ozuango o memi na parquet ba ele côté akobenga la poto alors jusqu'à bomonia alors Jerry Kobetox alors Sarkozy alors ma pasteur na besoin bongo na parquet tina avocat ba na le côté ce sont des tchel ba fille mo na bandumba yo ni oza problème na ba chroniqueuse moko boyo bende bango tuna linga bango te tanga neti deux personnes pour biso atanga fula bango te ya tanga comme ça so te comme les oyo te tanga comme te ngapi na otanga comme te ba ba Jerry mto opelisa moto yo ne faut tanga na ko fula bango papa tanga biso bana la bonne parole te lo barame to gérera c'est pour ça to appliquer 100%. Je suis d'abord judoka, je suis karatéka et je suis tout. Dans la salle lit que tu me connais au lekinangani. Papa. Voilà, merci beaucoup to comme inasuka wana zagi ndeko nanga vraiment azagi na kanda makasi par rapport ya azape congolais alingaka pe obili faut attendre. Mais mission ba ta 4 heures du temps. 4 heures du temps to zuya to zolo bela. Mais question ben ba Rafat na répondre au terrain sauter na ba Rafat. Eza complexe. Ba moni ba Rafat na finga. Biso ce que ça complexe. Moi que non. Ah maman faire les obeta qui pele que ces obeta o ini mutu. O moni fallait les obeta o ini mutu. Eza bongote. Moni biso mon na théâtre. Nga dima tout le monde. Net nga théâtre na rankina mutu. Ndeko na président phénomène de ce ba benga retour de samba. Na tourner kuna. Puis c'est au Hollande. Na tourner. So ebi mtu kanga Cherokee zango ya rouge bleu tokangi samba ndeko na ngai Patrick na CBS na to tourner siko na tourner ndeko na ngai JDK na CBS là ce qu'on a invitation ya nani Konzo puis so va ça tour il faut intervenir musenga za artiste mandiaté moi j'ai travaillé en tant qu'ingénieur na mamdanga na be famille vous comprenez mais c'est réalisé ba complexe au fin affaire et aux banga DJ Arafat bazaki zo ba bango tu wana ba dance ba binaka ba nièce ba sala ka uta Congo. Voilà, et où dans le Congo, Bambote na yo, moi de la fait déjà derrière tous yango, Bambote na on a banani parce que tous aussi ça déjà émission. Bambote na mon frère que je salue beaucoup que j'aime aussi, Valère Mwamba. C'est-à-dire quand on Valère Mwamba, on tazo tonga ba chanter mikolo na kin. Na bosante Sarkozy lokolo ça pas toi Nzambe batika yo. Giscard Bomona mon petit privé, David Lutete Gaucho. Na bossa nte acoustique dizama chef yebi tozana au samedi yebi ya lobby na bossa nte yemei maestro ba o tout balongo pa fabricage boza bana biso bozo ya musika mais état de droit zoya o bozo luka TV zo bomba bino bogoyoka ozana avocat. Voilà, merci beaucoup. Ozana avocat ozam da soutenir yo ba tindo 500 € mais lo ba tindo lote wana olo bana nai bandumba na ba fiana oh. Merci beaucoup. To comme na suka ezaki bongo Jerry Kobetox D7 de la presse il fallait kana zo labino Davina za mwana Ferre Gola to clôtirango ezala akipakaye ezala akipakaye te etalibino te eloba pe papa chéri et ça pe eloko te akipakaye parce que akipakaye za eza akipakaye mwana nda mesana mingi na famille maman na ye. Voilà. Alors j'espère que vous avez éclaircissement
botika ba polémique bande on a biso ata to sona na internet to lobanaka mais mo peto tchaka to dosaka na c'est pas bien faire Gola za artiste munene ya mboka na biso ko sa biloko bongo za malamu te. Merci beaucoup na batu tout bolandaki biso na Congo Check TV partout dans le monde. Merci beaucoup na boss nanga boss Sibi Mutombo. Bye bye, on se retrouve dans l'émission Koya. Ciao. Congo Check TV. Merci Mutombo. Congo Check TV. Merci Mutombo.